Mbuta yengezola bandeko ya Congo ngonge kokiwa pesika tolandaka ya biso émission à la découverte, une émission qui vous propose Congo Millennium. Oui, à la découverte comme nous vous le disons, ezamoko ebe émission pesaka bino ntango mpe makoki ya koyeba maima kolekaka na mokili, maima kolekaka na ngomba mokonzi Kinshasa pe na molai mpe monene ya mboka na biso Congo RDC. Oui, baindo bakolobaka, baindo bakosembolaka mongongo, baindo bakotikaka koloba nini baindo bakolobaka, nini baindo bakosembolelaka mongongo. Ezobe likambo moko, likambo ya indépendance spirituelle. Basusu balobi mais Congo pesi ezue lipanda ngo kalati. Bankoko babina indépendance chacha. Basusu balobi te mais bakoko basopaka makila lipanda ni boko lukaka. Tokande lipanda ya molimo ezali lipanda mpe ya musuni ezali. Elongo na mfumu Kimbondo mpe na bandeko tozana bango awa na kati ya etando na biso ya moke. Tokomeka kosolola lisolo ya indépendance ya baindo. Na ebike likambo ya mfumu Kimbondo za likambo ya kokama tempo mikili na poto bandeko ebele bayebiye tokopesa bino susu ntango ya koluka koyeba ye lisusu davantage et pourquoi pas ndeko mpe ayi pene ya mfumu Kimbondo mpamba te azali moko ya bakolo kati na musala oyo ya lisango. Mbote mfumu Kimbondo. Matondo papa journaliste. Mbote ndeko na ngai confrère. Mbote bingi papa biso todo botondi na bobenga biso bongo lelo na kati ya masuwa biso moko lelo. Merci mingi tokolobela likambo ya baindo kasi pene na zape lisusu na papa. Mbote mingi papa. Mbote papa na mbuta mbote. Mbote mingi papa. Lelo toye kati na tobengaka mboka ya papa Kimbondo, tolobi mboka mpamba te ezo pesika papa Kimbondo akokambaka lingomba oyo bakoko bapesa ye, akokambaka lingomba oyo bakoko ya bahindo batikela ye mpona kotalisaka nzela kasi avato kota likambo ya lipanda ya molimo papa Kimbondo batu bako kotaka mbilinga likambo ya eglise bahindo balobi bahindo baningi lisusu nini 30 juin ezonga a 0 tonini. Ya solo papa journaliste na tondi matondi makasi lolenge bakoko bapesi bino lisusu tango ya kokutana na biso mokolo lelo ndenge kakotuni motuna wana tokoko zongsa 30 juin te po 30 juin le kaka pona baye politique sika tozo kene pona baye spirituel ndenge bakoko bapesaki musala na bangunza le konde oyo nde tokomi sikweze leko spirituel mingi makasi pour que indépendance spirituelle evanda parce que mbanda tozwa indépendance politique eza toujours kokonzama na maboka ba mindele donc nan tozwa ngo totalité ponebi que spiritualité yango nde evandisaka politique makasi ndo mo toza ko bunda pour que spiritualité na biso etelema pour que politique pe evanda pour kimezala na mboka na biso. Wana ezali mbela to maloba ya mfumu Kimbondo balobi ezali nde makambo na molimo nde etiaka mwa moboko ya makasi nto etiaka penza fondation ya makasi mpo mai politique evanda likolo nango esunga mokonzi to bokonzi ekende na ndenge elongo bani kasi mfumu Kimbondo batu ebele bako kamwaka likambo ya begliza baindo ebele koyoka biso kobetele solo baindo baza komituna kame baindo balingi nini eske biso baindo tobunga eske biso baindo tozalaka na nzela te yango mfumu Kimbondo azwi mbela ya bankulu mpona kozongisa biso nzela to nini. Ya solo nakanisi ngai nazwi nzela te po nzela deja zwamaka depuis 1939 et pas ya papa Mpadi Buka Makengo Ntsuka oyo atelemaka le 7 septembre 1939 pona kosenga ko réclamer deva ba mindele po biso baindo tozangaki lingomba oya biso tozalaki na ba catholique ba protestant permet de salim toaki na 37 alors na 39 na kobungo tobungaki na mouvement oyo bimaki na 21 et pas mvuluzi Kimbangu lokola ye akokaki komité alisa mobimba na ete nde na 39 mpapa Mpadi a incarnaki bokasi ya Nenzala Mpanda ya mama Kiteleki Nambu pour que aya kolata nzoto ya Mpadi po akwa kotalisa biso source oyo biso baindo touta pe kozongisa bonzambe oyo bamindele baniataki ya biso baindo oyo bapietinaki basalaki na ndenge na bango nde omoni na 1939 le 7 septembre 1939 na mboka Madimba papa Mpadi elongo na bantoma oyo bazalaki na elongo bakendaki kosenga lingomba ya mission des noirs
en Afrique liboso ya bamindele pour que bayindo pe bazonga kosambela bonzambe na bango pona kata bonzambe soki bato babungisi bonzambe babungisaka nyonso ndio moni papa mpadi na 39 atelemaki pona kosenga lingomba bayindo pe kolakisa biso bayindo ete tozali pe na mibikisi na biso ndenge moko bamindele bazana mibikisi na bango bamindele rouge bazana mibikisi na bango Mahomet na Bouddha na Mahomet na le Bab ndenge moko pe bamindele jaune bazana mibikisi na bango ndenge katolobi Christine pe Bouddha ndenge moko pe bamindele na biso loposo pembe Moïse pe Jésus lokola epai na biso bayindo tozanga ki balobeli pe tozanga ki bamvuluzi ndo moni na 39 papa mpadi azwaki inspiration ya kotalisa biso ke Kimbangu atindamaki na mission oyo mpungu tulendo apesaki pona koya ko libere biso yende mpadi azwamaki na mission oyo ya koya kotonga lingomba oyo biso bayindo esenge tosambela pe tozonga na kosambela bokoko banzambe na biso na kotuna moke motuna moko ya kirusinde balobana lopoto nini esalemaka nto bokabwani wana entre biso bayindo ba congolais na bonzambe na biso oyo tobengaka nzambe mpungu nzambe tulenda bokabwani wana na kati na biso bayindo emema eloko nini oyo peut-être soki okoki komeka kosouligner ba conséquences nango na mokolo lelo ya solo bonzambe oyo baimpozaka biso na bamindele na boye nango ememeli biso pauvreté ememeli biso maladie ememeli biso bokabwani ememeli biso ba maladie mususu oyo tozomona lelo na babitumba ba guerre ememeli biso makambo ebele likunia ememeli biso nzala ememeli biso do makambo presque ebele oyo ebomi mokili na biso donc bonzambe oyo wana elaki biso vraiment malédiction elaki biso bénédiction te parce que ezalaki bonzambe oyo ezalaki travailler pe ezalaki na mission ya koya ko dominer biso pona ko bebisa vraie identité na vraie religion na biso donc soki batu babungisi religion na bango babungisaka pe bonzambe pe babungisaka pouvoir nyonso ndeko moni lelo malgré batu balobaka toza indépendant mais indépendant politique ça va mais spirituel nanu ekomeli biso te même politique ezamuke na maboko pe nanu mundele parce que ti lelo mundele mtemba achaka ba président ye mta posaka bokonzi ye mta dirigeaka ba gouvernement nyonso ndo moni tisiko tozana na kati ya mabunga pe na kati ya bokangami oyo bamindele e bamemeli biso lelo na mokili na biso soki lelo ndenge papa Juno Sotuni ememeli biso nini Congo ezali pays le plus riche ba diamant ba nini ezame soko tali na liste ya ba pays le plus pauvre les sous kaka Congo donc zo lakisa ke ba pays o ezo sambela bonzambe belé yango pe mteza presque plus pauvre parce que so totali na monde yo Congo ezali presque deuxième pays mondial oyo ezako sambela après les États-Unis mais pays le plus pauvre ezali pe biso parce que bonzambe tozako belela eza bonzambe identité na biso te pe bonzambe na biso te ndango moni to koti na kokufa na kobunga pe to komiyebaka te lelo na Congo so mudasali 100 ans batu bakamwaka mais or 100 ezali ba âge amike batu bakokufa ba 120 ans pe koleka yango mais rare na Congo omona mutu asali 100 ans donc so mutu mutakufi na 80 90 batu bazomona ngolo kola ezani nomoni bonzambe wana memela ki biso makambo ebele pe et diminuer même ba âge akokufa na biso leto kufa na ba âge ebele to kokufa ba 40 ans ba 30 ans ba 20 ans donc mutu so komi 70 ans komo mona koli or azanan ndo moni bonzambe oyo na kozanga oyo tozanga ki bonzambe na biso tozangi pe mapamboli tozangi pe nyonso ndeka toza ko yebisa bayindo ete bonzambe yango nde ezali source soki lelo toza ko réclamer indépendance spirituelle c'est parce que bakoko na biso babundaki tumba oyo basengaki molimo evanda pour que bamilimo o bamindele belaki biso eko kosambela na ambassade na bango biso to boyaka bamindele te to boyaka pe bango te parce que Jésus aza ndenge moko na Kimbangu aza ndenge mona Mahomet to koko finga te to koko boya te po aza mvuluzi maza mvuluzi ya bamindele aza mvuluzi ya bandombe te donc yango moni total saka bato ete na kati ya lingomba oyo ya mvuka mabundu ya mission universelle des noirs to landaka mingi principe spirituel oyo bakoko na biso basalelaki pe ndenge batambolaki ndenge biso pe to salelaka ndenge pe to landaka neleko to komi to yebete to komi neleko 3e guerre mondiale oyo eza koyela biso pe indépendance spirituelle parce que nalakaki biloko euta koleka na batango eleki mboka Congo ezali mboka oyo ekoyela biso
kimia monde entier parce que ezali mboka oyo ezali lisu ya tata soki otali bien makambo oyo esamaka na Congo esamaka nulle part. Alors neleko tokomi soki toza koloba guerre, troisième guerre mondiale toza koloba ngo mpona sentiment te toyebi ete makambo ya makasi ezoya mpe kosalema ya makasi koleka ya koleka po tolakaki bato ete le 4 janvier 1959 basoda na biso ya bakoko na biso babimaki toyebi pe ke baza déjà prêt ko bima soki les 4 babimaka 3 touro na kanisi bako bima 12 pona ko libérer Afrique mobimba. Donc tozali na mission moko eza makasi koleka oyo toza ko kende na yango pona ko libérer mokili oyo na kanisi ndenge kaka toza koloba olobi ndenge pe potopoto koti même tina l'église na biso de noir et koti na potopoto te mende enseignement oyo tozana yango bato ebele bazana kati enseignement te parce que bazwaki yango na songe mais enseignement oyo ya église de noir parce que l'église nyonso wana babenga yango église de noir mais véritable église de noir oyo babengi mission de noir oyo papa mpadi oyo nazolobela 39. Donc soko lingo kota na kati ya mozindo ya koyeba lingomba bayindo ifo nano banana mpadi parce que soko kena kimbangu oke likolo okorate bloko mosusu parce que kimbangu ye moko amilakisaki te kaza mobikisa bayindo soko tali kimbangu ye moko même famille biologique kimbangu baza ba chrétien soko tali bana na ye baza ba chrétien soko tali bandeko na ye baza ba chrétien mais na 39 nde mpadi ayaki na religion pona kotalisa biso mantweka miyasika oyo tokobunda nango na ileko oyo tokomi parce que nemsaki batu eleko to bandaki ezaki eleko ya kimbangu yango moni batu ebele bakei na système ya Kintwadi parce que Kintwadi ezali système oyo diangenda na bamba na ntwalani bakotaki na kiminisme pona ko trahir vraie religion ya mission des noirs omoni donc Kintwadi ezaki baptisé na pape na Rome parce que kotaki déjà na système à 666 na mokonzi na yango po kimbangu atikela biso Kintwadi te mais Kintwadi ezali œuvre ya diangenda bamba na ntwalani bafundaki en 56 tango kimbangu ezalaki mouvement bangunza po après tango kimbangu azalaki ayebisaka batu te ke za mvuluzi ya bayindo donc pas dinde mdaki kotalisa batu vraiment source ya kimbangu po kimbangu akangamaki 6 mois 3 mois enseignement 3 mois exil kokai ko enseigner te mais kimbangu azalaki na mystique oyo ya bakoko donc guérison pouvoir ya fort ya ko se comparer na ba mindele ndoko la ba Jésus ndoko ba na parce que ba œuvre kimbangu asala même Jésus asala ngote po kimbangu a sekwa plus ou moins 176 personnes oyo ba sekwa na ba kufa ba sekwa atelmisa ba aveugle amonisa ba batu ebele donc so na bi ba maladie o ba zaka guéri oyo ba te ba aveugle na ba baba na ba koka ba telemaka plus ou moins 12600 quelque chose 78 sur la bonne sanité. Alors, na 3 mois pamba. Bon, so batika ke ba une année ba 2 ans. Donc on a la plus célèbre. Yango moni mission na ye ekokana kité na oyo ba mindele ba ela ki parce ba mindele ba linga kité biso to yeba parce que soki to yebi vraie religion na biso to ko bikisa mapemba la moko. Po bango domination ba yaki nango pona ko dominer biso religion la ki o bango ba ela ki biso yaki pona ko dominer yango moni ba yaki na système à rose croix. Croix wana ezalaki déjà signe ya domination ya système catholique. La carte catholique nem des base il y a malheur il y a Afrique base il y a malheur il y a monde surtout il y a religion oyo biso tozana ngo kolana nous kozonga mamu kesima to komona pe na liskati ya lisolo moko ya bakonzi ya kala ya ngomba mokonzi Congo kabaka pe moi lokumu to bonko kona maboko ya mindele akomaka na niveau ya kobatisa mana kombo ya Alphonse Premier azwi mpungu yemoko akabi azwi bokoko yemoko akabi ayebaki po azalaki pe moko ya bakolo kasi lelo yo bayindo ba telemi lisusu pona ko botola eloko yo moko ya bango mokolo akabaka amonaki ezalaka na tina te e ya kwa bon kolanda lisusu kozongo par force non ezalaka na tina omoni tango bamindele baye nebisi bino ke baki na système à croix wana ezalaki déjà travaillé ya système à rose croix. Alors tango sokolobi bakoko na biso bakabaki po bakoko na biso bazalaki bato ya bolingo bayebaki ke bamindele baza bandeko na biso batu lokola pe biso pe alors bayambaki bango na esengo or bango bazalaki déjà na stratégie o babombaki pona koluka koyeba koma bakokai kozwa pouvoir wana omoni na bokoko na biso tozalaki na bateni oyo biso tozalaki na yango or tango mundele aye tango baye wana badegoka o baye bayaki na système ya bilamba o tozolata lelo abiema or abiema na bakoko na biso bazalaki na yango te
bazalaki na yango te. Alors tango ya eloko wana esalemaka avec beaucoup de stratégies pour mundele pour ndeka babakana na bakoko na biso muta bomba mio aleki o mayele. Donc ye asalaki stratégie moko ezalaki très makasi. Première stratégie na bango ezalaki nini? Batongi lingomba o babengi ya catholique na kati ya Mbanza Congo. Tango batongi lingomba na bazwaki mundele wana ki balati si mundele ba mandefa milai balati sultana pembe bache mulai na butu moko boye bakeko zwa roi nzinga pona koyebisa ete lelo osola na nzambe roi azalaki akokanga misu bebisi kanga misu yango moni biso na religion biso bakangaka misu te moni bebisaki nzambe bayebisi roi kanga misu tango roi kangi misu babiba tango akofongola tango afongola moni muta mulai ya pembe ebangisi ye akanisi ke ezalaki nzambe nzoke ezalaki plan monté pona ko frère croire ke ba religion obiso tolandaka eza yango te. Donc religion nzambe ye wana twaka na nzambe moko tuuta na Adamu na Eva ndio moni esika roi amona na biloko wana te or bango bazaki na stratégie o ba montaki pona ko blalisa roi mwa pongi ndio moni esika tan roi moni biloko wana na tango balakise bilamba lokola miroir biso la koko na biso ezalaki pendate balakisi roi miroir ndenga lataki veste wana utaki na Vatican papa tindaka kamwisi na batu pe bamoni abimi différent ezaka ndeti biso ndenge ndenge bato sala modéliste so bazo présenter le roi sala abimi mutu asika bakati suki alors bandeko pe bazaki pembeni wana ba apprécier et sala ki la fête ya kotala ke roi changer loko moko boy ndo moni ne sika wana or bango bazaki na mayele tango roi longoli bilambo roi longolaki bango bazui yango bakeko sala ngo ba misala oyo moni lelo ezoko appauvrir biso oyo moni lelo ba dominer biso oyo moni lelo tozana kati ya kubunga ndo moni sika wana tangu toyembaka nzembo o ba mindele bayaki nango honti ya mpila inzolele na matondo kwa vuluzi badukeba do ba mindele ba sepelaki komona mokili lokola Congo mokili tondi biloko ba sepeli na nzambe na bango Jova tindi baona mokili tondi richesse bato yango bayebi bite ndo moni esika oyo roi na kozanga koyeba amoni miroir amoni bayebisie ba bloko wana nde trahiraki pouvoir conséquence nango nentsaku ye wana za na Vatican akufa kuna bakunda ye kuna ndio moni tilelo to reklamaka ba corps wana ezonga na Afrique parce que zali ba mikuwa bakoko na biso bana Israël tango babimi na Egypte soki man caché wana banako melankela luwa wana ezalaki loko mususu te ezalaki pene loko na kati te ezalaki ka mikuwa ya bandeko na bango ya bakoko na bango oyo ebe ezalaki o bakufaki na Egypte nde yango nde bazwaki po bazonga nango tina mabele na bango ozola na nde yango moni biso pe sti ba mikuwa banzoto bakoko na biso ezali toujours kuna parce que nembisaka bato même lelo nzoto akimbango ezana na maboko ba mindele nanto kundi yango te ezana no musika o ezana nkambe za nzoto akimbango te eza ba cérémonie esamaka na 1956 oyo ekabaka kintwadi oyo ekotaka na alliance po lelo ata tosali ba kintwadi ata doke na kintwadi base nango ezaka diangenda po bakolobaka kintwadi mukonzi nango diangenda ezaki mbangu te na kozongela yo muke nkumu na talisi ngambu ya ndeko na ngai pe to kabulaka ne mosala moko kasi na kotuna mutuna muke koluka koyeba ete na église de noir to na église na biso biyamba na biso ya baindo tozomona babankulu bazamwa ebele tomoni papa Ntadi tomoni mfumu Kimbangu tomoni mama Kimpavita baza ebele kasi kokota na kati ya lingomba ya baindo on dirait ba pesa mito bato yo bokonzi to ndingise pesa mili bango kokamba bakotiaka mwa mbilinga bandeko na biso ya Kintwadi te me babengaka Kintwadi me ya Kimbanguiste bazui likambo yango me na ba porte to na ba miri ya mangomba na bango bakomi église de Jésus Christ par son envoyé Simon Kimbangu e batika likuna okepe na bangamba bandeko na biso mususu kaka baindo bakosambelaka kaka bankulu oya biso toyebi yakala mais ba spécialité on dirait zali na kati ko kabulaka na nyonso wana na bokabwani na ordre dispersé au kolika ki to ko atteindre indépendance spirituelle matono mingi papa biso pona kopesanga maloba mais na kolika te oyo lobi wana soki bongo na église Kimbangiste kuna mingi bazali bongo 500 c'est-à-dire bitoto parce que eloko na koyeba papa Diangenda église Kimbangiste ya sali ezali ayete ezali église mais c'est pétillon azaki gouverneur a onakati ya mabena biso ya Congo
donc ye akambaki na été né wana bongo sika boye tango amoni to comme na 59 to comme faire pas 58 to faire indépendance pour bango santaki déjà que Congo a telemi mino ba Congo telemi et so déclarer to ko réclamer indépendance alors mon ngete sika bolo ko to so kende so to tiki kaka Congo oyo na maboko bangunza alors tant que vous indépendance bakoke pas bangunza pote bangunza batasa bango bonzambe oyo ekotamusa bango parce que bonzambe ne kamaka politique pote politique qui ne encadrer vie sociale alors ba kiango abino tout donc madame to kangama na bango ndepo nango lokola papa de ngenda azalaki moko ya bana ya mupe parce que yeba la vaque cerveau na papa qui solokele à part papa de lunga na muta azaki na kamba na ko bimate po ya patikela ke base kinkulu le centre kinkulu ya avant de la kinzungu bongo papa qui solokele papa de ngenda bango batangaki na colonie scolaire à Boma kuna bazaki bana oyo ba kolite o bazaka na basango alors sika boye ba préparer ki bango malamu penza kota sa bango te bino nde boza banfa chéri na biso donc papa na bino asambelaki Yesu nde libérateur na biso ne sumamonyosu alors nde sika boye tango ba poussa ba monte ko ko faire indépendance ba yebisi papa de ngenda te tozali ko libérer bino bo sambela ka ne boza beso boko le boko na zamba mais bo sambelaka kimbangu mais église au sala et que église de Jésus-Christ sur la terre par la subordination de personne envoyé spécial papa Simon Kimbangu nde papa d'angenda pona kondima kakete et ça mabongo peut-être ça na cadre politique que andi makomba papa na ye et tamo ki pas se pesa bango andima ki ngona no bongo que likambote nandimi bongo ba pesa bango personnalité civile toute personnalité juridique oyo e ko pesa bango ndingisa ya ko sala mosala qui donc église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu kuna ba melaka communion kuna ba melaka 20 or que Kimbangu tango temel 1921 a pesa ba to communauté a pesa ba to 20 c'est-à-dire Kimbangu azaki na alliance na Jésus mais papa d'angé na mutaki alliance na Jésus alors sika botan on ko accéder na indépendance bango ba continuer ki toujours mission wana ya kotasa Kimbangu e kotasa ke Yesu batele Kimbangu mokili mobimba bongo sika botan e umeli lelo oyo église Kimbangu e vani mokili mobimba pour siko ba ko longola ngol susu e komaki problème nde siko c'était papa mpadi na eteni na ye lokola ye azaki na papa Kimbangu na kata prison sika boye esengeli siko na nzela papa mpadi nde evansa likuka mususu bakuka matatu mususu evansa nzungu oyo ya libération ya Congo nde à partir de 90 tango muta mpadi azongi na monde spirituel bongo mupepe na ye wana mupepe na ye moto na ye eye kolamusa bilenge bilenge batelemi papa monasemi batelemi papa nkusu batelemi papa batoli papa na kimbondo donc voilà donc à s'incarner na 77 esprit nde yango nde siko esali makuka matatu fansi nzungu mususu pona koluka libération ya Congo na cadre kingunza bongo papa d'angenda lokwa comme avec Joseph ali ko lobete mokonzi kata servitude on comprend donc Joseph to bien en Égypte azaki mokonzi na kati ya Égypte gouverneur kati Égypte na kati ya Boumbu alors comme Joseph ali ko ba mokonzi na kati ya Boumbu yango que même à la politique la premier régime et c'est que régime il y a Kasavubu Joseph c'est-à-dire à servir kaka na Boumbu ya Mindele to na deuxième régime Mobutu Joseph c'est-à-dire Mobutu la kata bokonzi ya injonction ya Mindele to na troisième régime ezali donc Laurent Désiré Joseph Kabila Kabange Joseph donc c'est-à-dire qu'on appelle ça dans la injonction ya bapaya maintenant on est commis le 15 décembre Mouta Joseph Kabila Kabange avec ça discours il y a koluka ko déclencher indépendance spirituelle c'est-à-dire aye ko reconnaître que peuple congolais a n'importe quel peuple a la descendance il y a Kimpa Vita na Kimbangu c'est-à-dire c'est déclenchement ya guerre spirituelle abi asa sous nani azali descendance ya Mouta Lumumba, Anthony Gizenga, Moussé. C'est-à-dire, asali déclenchement de la guerre politique. Parce que tant que révolutionnaire. Alors, na kati wana esali susu, mabanga misato. C'est-à-dire, faut tous aller banga moko. Ya Mouta Joseph Kabila Kabange. Oyo alobaki. Parce que a senti déjà, parce que ils ont oyo bibo seteli. C'est qu'il faut déclenchement islam. Nde siko yo, ba koko balobi, na kati Joseph Kabila Kabange, nde faut baloba pa na epo, mokili mobimba, mayoka ete Congo satelemi. Bongo, libanga moko écouter ma wana. Libanga moko écouter ete pa ngunza. Libanga moko siko il faut etelema na église kimbangise pour te tofanta nzungu bomo biso bakoni to kota siko to pesa moto pour te Congo azwa bonso parce que ngonga ese koki bibo seteli retard des sous de 4 bichaso ko lekate kino kaka ekweya
matondo ingeta bambuta en tout cas tozobeteli solo bayindo moyindo esengeli ala muka moyindo esengeli azwa bonsomi na ye moyindo esengeli asalela oya ye bonzambe ya bakoko na ye to bonzambe ya bako ya bokoko na ye mpo akende liboso mpo atombona kaka bango moko bandele balobi na biso un peuple sans culture un peuple sans frein bakoye bakande moto na se na ye oto komonaka oyeyi obe enveloppe nzokande molimo nde mosisa na likambo mosisa oye pola ebatelaka nzete tango molai te kasi koluka mpe mosisa oyo eza molai mpe simbama makasi ekotiaka biso bulu yeke ngambo mosusu bandeko balobi te biso bana tata gonda biso tosalaka boye tokokende na kati ya ba insigne tozokuta babiloko mosusu ekobangisa ezokokona ndeti na magique likambu ya bakwa likambu ya baetoile bandeko mosusu ya bangunza bakotelemela kango me bangunza misusu na kati ya beglise okokutaka basigne ya kilikili tokoyebaka te bapentacle to nini kaka mfumu Kimbondo ya solo papa journaliste ndeka kolobi wana nakanisi touti musika tozokokende na mokili oyo tolobi il faut to libérer Congo ndengo moni makambo basine wana ezaka bongo parce que bamindele tango bayaki na système ya kozana bilembo o bakoko pénétrer na kati na biso ndo moni belaki biso basine wana ba croix basine ba triangle ba cercle magique ba étoile ya ba Israël donc ya ba roi David ya ba Salomon donc bayaki na bloko ebele yango moni même Bible na bango bayaki nango nebisaki bino soki même pas ba magicien okenukuta Bible ezali bazotanga yango ba pesa pe ba verset soki pa bangango kuta Bible ezali soki na ba sentir bangango kuta Bible munene bazo invoquer toujours l'esprit kaka pona ka ba bloko wana alors ba biloko tout o ba mindele bayaki nango bayaki pona ko bongisa biso te mais bayaki nde pona ko détruire biso parce que ba signe wana nyo za ba pentacle eza ba communication na ba contact ya ba monde invisible na kanti soki bolandi ba signe wana bolandi yango bokomona vraiment que eza ba biloko o ezoko détruire penza parce que to komi na tango oyo esengeli polele ezala pour que bayindo babika na mangomba o tozana ngoza ya na batu mususu balati batu église de noir mais baza ba infiltrer basi bakota na makambo mususu me pona kaka toujours ndete lobi ba kimbangiste ndete zoloba parce que même ndenge papa journaliste abi papa diangenda alobaka même yemoko ba vrai kimbangiste baza libanda hein? Donc alobaka ngo bien parce que bake nelekwe koya bana ya bilaka bakoya donc neti lelo tozabo tokomi na tangwa bana bilaka tozana tangwa ba mangomba te mais tozana tangwa bilaka oyo balakela ki biso pour que tozwa nzela ko libérer donc ko libérer ezotala na mangomba te po mangomba basambeli tango molai mais ko libérer ezosenga ke biso nyonso tozwa bokasi to sangana to zala na bomoko o to koki ko salela pour que to koka kozala uniforme quoi ndenge ba mindele baza ba chrétien baza uniforme okendo ba catholique never tous les catholiques za Vatican za nini alors biso be faut dozwa informalité moko pour que to ko la kisango et pas ya batu mais tellement monde déjà depuis ba mindele bayaki na ba système ebele o ezo senga photo détruire ba participer ba ndeko na biso msu na kata ba système or ba système wana na bandeko na biso pe ya ba religion de noir ba koti na kata système baso benga ba ngunza moderne eza passe asa ngunza me yasika komi moderne yango moni te omoni neti biso na mvuka mabundu toza bangunza te omoni biso toza bangunza te bangunza baza na mission déterminée oyo bazwaka biso toza banvuluzi biso toza bangunza te mais toza banvuluzi mvuluzi na ngunza ezali biloko mibale différent ngunza aza mutu azo bikola azo sala makambo aza na mission limitée mais mvuluzi aza mutu oyo faut ateya batu abikisa batu amema batu na nzela ya solo alobiko pour que batu ba comprendre comment bakoko yeba ko sambela comment bakoko longwa na kati ya mabunga ya batu ya mokili comment bakoko yeba ko se diriger vers spiritualité ya biso bayino poto longa mais ngunza azali mutu oyo azana mission déjà bien déterminée yango moni leta bangunza batuntuki bakosuka kaka na ko pikula batu na ko sala makambo mais pona ko pesa événement makasi parce que kimbango azaki ngunza te kimbango azalaki mvuluzi aza mobikisi ya bato bayindo
mpadi azaki ngunza te azaki mvuluzi bangunza eza lokola bambuta mbumba Philippe batata Honda ndengo lobi batata Matai Mwanda batu wana bantwalani banani mais biso batu ya lingomba ya de noir toza bangunza te biso tozali banvuluzi toza wana pona kote ya moto moyindo azonga na nzela pe kolakisa ye koma asengela kota na contact na banzambe na ye na esprit ya bakoko na ye ndenge ne parce que ba mindele te on ba ye bakataki bakasaki tout l'esprit bakoko na biso or bango bazwaki ba biloko wana ndengo lobaki ne bandel bazwi ba mpungu bazwi ba kodia bazwi ba nini bake ko salela yango alors biso to tikali kaka boye ndo moni guerre toza na yango parce que bakendeki na biloko ebele tangu to minze mindele bayaki ndeko boma do bayaki penza pona ko boma biso ti yango moni même ti lelo bazo boma biso même président Kabila bana bache ba mindele guerre zo bomba na est na sima ya Rwanda mundele na sima Congo mundele na sima Angola mundele na Centrafrique na sima ya patase bozize mundele kuna ba Boko Haram wana tozoka nyonso za ba mindele alors mundele aza na système ko bongisa moyindo te ndo moni base oyo eza ko boma biso eza ko détruire biso mais na soki indépendance spirituelle toza ko sala ndenge ne bisaka bandeko même temps tout lelo tozo kende na ba émission tozo kende na ba parler du peuple ba stade ngane bisaka bangunza tanto sangani ba stade martyr ba sala ba cérémonie mabe ba parler du peuple ba sala ba cérémonie nocturne ba parler de la nation ba sala mais bango ba boya ka melelo ba comme sala ba émission ko lobake non ba bisika na mvulu zeko lakisa bango eza mabe mais bozo sala ngo reta to lobaka ngo na misu na bango nyonso bakoka ko lobate bike kwana nyonso ba cha ba Lumumba ba Kabila ya ba Kasavu misala nini na mabe salema na kati nango po balona yango eza ba esprit mususu eza pona ko diminuer tension peuple congolais to moto moyindo kaka mitema botele mate est-ce que nana yebi ba yebite pourquoi ba maboko wana eza na ba sina ba bloco mususu il faut to koma est-ce que ba yebi makambo wana non donc eza na makambo ebele yango moni même temps on a lobaki makama 3e que Kabila za 4e président za 3e président ndenge papa lobi batu baboyaki yango mais totangi régime Kasavubiste, régime mobutiste, kabiliste. Est-ce que combo msusu na kati? Non, Kabila le père, Kabila le fils, bazaka régime moko pouvoir moko. Siko onde toza epi Kabila le père na Kabila, ba passer na pouvoir et passation à pouvoir. Et ça mana kisangani. Mobutu na Kabila le Mobutu na Kabila basa passation à pouvoir no tenika eza makambo ba élection te eza makambo ye na sima so Kabila sa biso ba élection mais eza makambo eza trop spirituel ndenge na ba nebisaki bato première